Mongania. M2M. What is it? It's Exocard. Yeah. M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemiye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa songe pa na bango olingi omema ye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma le gonza du abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele okosomela ye kabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Lukraba c'est Ashnayo, Bakamuke Tikela Biso ba jeune. Babliko Kopé sauter la terre, Tika Mwana Batou. On te l'a dit combien de fois, les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu fais l'alcool mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta joie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika Mwana Batou, Azonga, Pala Kende Kopema. Papa Android apesa tala teki ndumbeza na pema Master yo katoli Oko swashi kota la koni Bayebisa ki Yolanda ki Oposombe le plante poni Tika boy tika Mbote bandeko balandi ya magazine oyo bolingaka mingi na kombo ya les rendez-vous bino bandeko bomesana kolanda site ezotalema mikolo oyo mokili moyumba www.congorevolutionnews.info ka ndenge ezalaka liboso na bino eza oyo bino killer kilesi kaka ndenge tolobaka que richesse ya République démocratique du Congo ezaka basé na ba diamant te ba cuivre te ba or te to biloko nyonso eza na sama bele kasi même bateau yo bazali ko ça la fierté ya culture pe ya mboka. Ce sont aussi des richesses car c'est pourquoi aujourd'hui pour vous nous avions reçu un grand artiste parce que hier Aza pour bateau ça la fierté na monde et à théâtre hier comme on est maviokele les autres beta ma solo et belé na cadre ya pour apprendre bino et puis obimisa la vérité pour lelo azali vraiment na posa ya kolbambote artiste na biso artiste ya mboka oyo maviokele boni mbote ndeko nanga killer ouais mbote pe na bandeko nyonso bazwili baku pe na lingala bazwili baku rolanda biso mbote na bango nyonso. Mais République démocratique du Congo est affligé de la disparition à Papa Mba Tony to banda vraiment non après trop compte est-ce qu'on a oisa maman na likambo que Papa Mba outé okufa peut-être que aujourd'hui occasion tu sais il y a comme ils bande konyon so balandaka www.congorevolutionnews.info ba il va quand même moins impressionné par rapport à mort à Papa Mba te ya liboso na opesa ba condoléances na ngai na famille Shungu na famille Shungu famille na bango mobimba na pesi ba condoléances na ngai na présenter ba condoléances na famille mobimba papa wemba bakoko na ebana na ye na ba papa na eba mama leki na ye donc na mwasi na ye na présenter ba condoléances na famille na bango mobimba donc papa wemba zaki papa oyo asalaki trop na mboka na biso Congo quoi na ngambo ya musique pe na asalaki trop en plus biso nyonso to bandako mona ngo okana rolo ba mingi yango wana donc mawa ko perdre donc mawana pas si ko perdre mutu munene le rôle aye donc biso tout tolelaki pena tant que artiste pe malgré tout ça basé na comédie mais tolelaki pe longo na famille na ye na bandeko nyonso. Merci beaucoup. J'espère que le kumbi biso lelo awa ezaka moko po bandeko ya poto suspicion elle est tellement trop à tel point que lelo le rumo edimi et le ko bimi ezaka bandeko balobi tant bandeko na biso poto batikaki ba musicien kimia ba bandaki bango nyonso ko se fier pas ya ba acteur théâtre donc ça dit ba comédien pour comprendre que ba musicien moi le fond de moi ndenge mo ba comment comme long problème ba zubino ba propulser na banzonzi ngiti succès na bino et comme ko tinda bino bobimaka na basi ko botola quand même bateau ba pesi bino lipa basi misu ba bité bandeko na biso akuna ba yaka plutôt awa ko pesa bino bambongo muke mais ko kina ba élément na bino libanda ko teka mbongo ebele donc yango nde ko sa confusion mais bino bato boza sur terrain pour éclaircir na likambo eza ko libanda Rolubani. Premièrement, nous n'avons pas de makambo ya bato balobi ke ba mipesa ki na biso ba comédien et sali ke to bando boto la bango basi pona nga c'est faux
obi problème ni to na Congo to na libanda mboka obi que sur 100% ya population ya mboka nyonso obi que comme bina sous 70% to 80% ba comment prier hein qu'il est obi que 70 to 80% ba comment prier si comme muto a priaka sous balandala bango sous musique ya mokilité mais théâtre mokilina nzambe za la raté. Ah, ok. Donc, ça dit. Donc, nous sommes à théâtre. Et quand on a un daku, nous sommes. Et ça, le sambela, le sambela raté. Ce qui théâtre, bimi, au sommet, au tala. Mais pour la côté, on va boto la base, on a un rôle, bana bango. Balati saba comédien, nous sauté, tachouana. Adage moko ilobaka. Pour muta yiba bien à balabala, il faut abandananda kuna bango. Donc moyibi déjà soka banda oyiba nanda kuna bango soka komi na balabala akoyiba kaka. Alors que eza ba comédien nyon sauté ndenge to vivara bobiso tout en général ba benga biso ba artiste et comédien mais ça la mutu na mutu alingaka vivre par rapport ya ndenge moko alinga vivre. Eza raté que ndenge muninga sali bo ngape fona landa ndenge bimena mwase genga ngape fona bimana. Donc nga de ma nature donc na linga nanu kolinga mwase mututé. Toza batu baga fezalaka na kolinga pe momi mais so na comprendre kaza mwasi ya mutu so na comprendre il faut natika alors pour na batu bazo reprocher bino que bino ndebo pesi sous moi image en ndenge msusu ya ba que bango ba yaka ko pesa même ngo muke ba komo kinde ba oteka ngo ba prix moi et ba prix moi likolo par contre ba revenu zo ngela bino te on a pesa l'une de raison te eza l'une des raisons bien sûr. Boulot na biso eloko komi ko etufango mwa mukeza piraterie. Bango petit bayaka wa ezape na batu mususu ezarake aya yo tourner mais apesi pe mutu mususu mbongo muke asali o yazaki na ngoposa ake na ngompe kuna teke na bandenge mususu. Mais ti ba producteur bango mo ba benga biso. Ba ebike o ti na obenga ye jamais na go pese moins de boy. Ba ye bango pe bango moko. Ngala tuti tolote na olobaka o eza réalité ba producteur bango mo pe ba yaka ayebi kende na osala film selon histoire kingandi ata exigenga montabo il faut na benga donc c'est important na film bango mo pe ba yibango eza pe na bato ezalaka ke ba ye a se présenter boy a lokoti donc a lokoti akangisi asali akenango. Alors depuis maramongo banda manzonding makambo ndenge tie komi na niveau oyo bino bo reprochera bango na nini vous leur reprochez quoi bandeko ba producteur pour actuellement ils ont ça les ma soutien nzonding des akili bosso à soutien moi en plein réseau qu'ils a soutien musique peut également déjà côté guna ils ala penza les soutien tenga la golo ba ngambo musique te mena loba na part na biso ba comédien nzonding bien sûr ils ali soutien ndenge zaela qui parce que kala na ebi que to tourner msu na tourner et pas producteur mais côté kuna li choix faut na tourner so na ebi que na 16 tableaux ana ko sala 5 6 na ebi que ba olongolanga li shooter fo bazwa continuité na ngana kimi pe na kosilika mobo na ko tourner pe côté msu na ndam après na zongi mais lelo ezala li shooter par rapport ya ba raison bino nyonso boyebi msu eza tokolo bango boy tokolo bango pété. Donc par rapport à la raison et ça neti et bon mais la biso pe moi musala mais malgré que bon musala na to vivre kaka to changer pe ba métier te to changer pe ba profession te donc tu sais dans le monde ouais to ça dans le monde bon tu as ça l'interview tant qu'artiste et comédien tant que menuisier te cordonnier artiste et comédien. Ok, merci beaucoup Chief Maviokel. J'espère que bandeko bazolanda siko autant ba monio en tenue oyo. Ah et bon ici bon moi muke image. Est-ce que ba revivre ensuite pour bandeko bazo kimza moi muke image. Obi o moni biloko oyo sengna sala po ba découvrir ngali chouchou. Surtout celle on est bandé l'émission bobi que nasuka ba olanda chou bien te. Base la on asuka. Base on asuka surprise. Alors merci beaucoup, nous continuons. Alors actuellement tu es qui aux évoluer autre place surtout pour bandeko au bazolanda biso sko ba ebaki eskamo ozalaki mais ce n'est plus là où tu es présentement hein au Ivraka na groupe tout vient de Dieu, il y a président vit de loin mais ils ont les kandengeni Charlie Nongi vit de loin voilà, ils ont les kandengeni. Boulot et ça au calme. Oya uzana doute
abeti kaka série Vie de loin 2015-2016. Donc abandika 2014, 2015, 2016. Donc on a ba œuvre na biso nyonso sur YouTube. Donc na na commentaire ya kosala te yemoko muto ana kota sur YouTube to abeti ya liboso Raissa Diva et Raissa pardon. Yami Balé abeti kela yangani kela abeti chance digital abandi ko beta ba diamant affaire à diamant abeti prophète Dia Tabaou abeti ba titres ebele ceux qui abeti à côté déjà na série Vie de loin soit abeti ka série Vie de loin on mona ba titre na nyonso atala ka musala yemora mi pesa commentaire na ndenge na okanga na kolo ba yango. Voilà, avant que bande ko na batala ba pesa commentaire, mais j'espère que yomoro za na moi appréciation na ndenge no moni la makambu tout ça la différence qui a place au Outaki pour éviter certaines choses, mais plutôt voyons ça autrement, hein, de toi-même. Place où alaki ndenge ozali na ndenge ozo poussa na évolution za ndenge ni et le gonyo remarquer que na baki siango te place na Outaki za ke pas vient na biso pire vient na biso ngadia de ngadios Alliance Motomo prête le vieux imbécile le vieux nyamangbaku. Donc différence on a coupé ça pena exacte par rapport que kuna pena ndosa la boulot. Oui, non donc le beli évolution personnelle, hein, donc ça dit yomo ba perfection na yo ba perfection. OK, kuna ndosa la boulot a pena osa la boulot donc moi différence c'est zaka kuna na zala chef te. Ouais. Ah wale lu na za chef. Moi différence ka ya ngwana. Mais matière ozaki. Te notre te kuna pe ba série moko avant na longwa ngam na koma ko diriger tournage tant ba kangi vivia ke prison ngam na koma ko diriger tournage donc na zala chargé à diriger tournage tout ça les scénarios ensemble ngana diriger tournage na ke montage donc banda là que ça déjà ligné que ozo kende vers Kibokonzi. Voilà, merci beaucoup. Vous avez déjà l'union au Salak, aux autres vers Kibokonzi. Et aujourd'hui, le groupe avec de loin, ça fera combien d'années et déjà combien de pièces, hein? Groupe à vie de loin, déjà de 2012 à 2016, ça ferait 4 ans. Oui, 4 ans. Dans 4 ans, on a tout ça. La première pièce, première pièce, ce qui n'a beau sanité. Pourquoi le mariage? Après, pourquoi le mariage inspecteur chaud? Pardon, si je savais. Après, si je savais, inspecteur chaud. Après, inspecteur chaud, tu es comme ça, la Diva et Raissa. Après, Diva et Raissa, tu es comme ça, la Kela Yangani Kela. Donc, titre pièce, c'est complexe. Tout à entre les bêtes. Ok, c'est complexe, mais tu vas bien en Kela Yangani Kela. Donc, Yango Pena, les première pièce, et bêta qui monde entier. Et bêta qui tire le lot, ceux qui prévenent, oh, nous sommes côté na YouTube, à bêtika à titre complexe, série vidéo complexe. Au tali, nombre de vies, on comprend que pièce est takaki. Alors, rivalité, au tournée, vous avez Kalalelo, et tout le monde a soutien. Rivalité, troupe théâtrale, rivalité entre acteurs, et Betty, Betty. Tout le monde a ça, moi, comprendre que donc rivalité, moi, Israël, alors on dit à la suite, qu'est-ce qui a fait que Bolemba Lemba? Biso to lembité, biso pas la biso eza. Oui. Eza par rapport à ni. Tous en la vie de l'autre, toi na Maviokele, toi na Muselu, toi na Muniere. Tous en la Lofo Bongeli, toi la Lumale, Bangala Benga Nanu. Toi na Air Fox. Yé moi milongo neka Air Fox and Bambi Gucci. Donc yé bilamba na bilamba la loupe muta bilamba. Tous en la Diva Parius. Vous comprenez? Dans la rivalité, donc s'il faut te préciser, rivalité, c'est encore au sein, il y a groupe, qui est des groupe contre groupe, dans le son, quoi. Biso pena, tolinga baja ruanate, tolinga de population, tote ba fanatiko batala biso net ba BBC Ngiaba, alo bana biso bina bima viokene na tel épisode et les kaki bofa na bino, Irlandais Gejo. Abibe na Maviokele na fa na TV. Ya bobi mtinga ba chair de poule. Non ça dit. On comprend? Bah se retrouver quoi. Bah se retrouver, afin na TV va se retrouver.
net ba vient na Irlande son excellence à Mangala mobile ya maman Chantal Mangala absinga mafios babulo yo msunde na hôtel bino na loba bina bato baza inspiré par Nzambe groupe za tout vient de Dieu tant ba bato za inspiré par Nzambe groupe za tout vient de Dieu c'est que ça va. Bon, merci beaucoup. Tant qu'on Bébé Sengiama, rappelez en tout cas, merci encore une fois là à vous, hein. Bébé Sengiama, la bellissime Motema Pena, ça dit Motema, il y a Mara Mwanza à Londres, quoi, donc ça dit, voilà, Mara Mwanza à Londres, donc Bébé Sengiama. Merci beaucoup surtout pour l'accueil. Hein. Moi, na Bébé Sengiama, on a bien avec Kolo Boutique. Hier, à sa santé, na zoé batté moi dans Soki. Soki a melaka nini. Il y a des collaborateurs, donc ça dit. Rite Mwanza. Te Major Claudine pe mutumsus boutique Major Claudine mutumsus. Siko Rite Mwanza mwana BBC. Yena benga ke kolo boutique. So hôtel santé ne le roi bana mo bazana Gombe kota Fleuve. Donc il y a à part mon papa Fleuve à mon papa Msoute. Merci beaucoup encore une fois là à vous hein. Bébé Sengiama Randingue Tolobi Motema ya Mara Mwanza na Londres. Donc nous continuons encore avec notre émission hein, parce que là il faudra remercier celui qui est derrière la caméra Dimitri Bongania pour ya bon en tout cas Dimitri Bongania. C'est quoi on appelle na ebi papa moko boy na point noir. Dimitri Bayendisa. Ah oui Bayendisa bon soit nous parlons bon, véritable non. Bon, peut-être Barros à la faille, mais du moins nous pensons à papa Apo Bongania depuis Canada. Il y a une dépendance qui permet que tous en a réalisateur, caméraman, monteur, monnaie, technicien et à ma casse à Rosakanate, le rôle à Dimitri Bongania parce que l'homme, lui, il est capable de manipuler. Biso tout vient de dire tous les carana digital Congo. Ce qu'on a battu, il y a la province, nous sommes battus la biso na battu la state. Neti momimo Gisèle, beauté fatale. Na papa aimé tabana donc bango jumsu na fandera bo babengai talaka bango moi différence décalage ba air babenga bonga ma pona roloba na rotuna pe bonga problème te babenga ba yebisanga ma vios yebisa de loin nzamba pambola bino donc de loin na vie de loin nzamba pambola bino na musala bo sala vous comprenez ceux qui déjà battu ba ozo attend ko tala biso ba ozo pe temps ko féliciter bino muto a che crédit na déjà benga yo pour na ko féliciter c'est que ça va. Alors Aigle Royal Carnet le baka Micho Kombi l'homme miraculeux ya ko beza que lelo mavioke na rolobano likambo ezoba mokili mobimba je crois que lelo yonde rolongola moi H de guerre wana tout le monde qui na groupe wana bande ko belé bauta qui na troupe théâtrale et à Chic Choc le ngeska bino no stu bauta bande ko musu ba nego evre bien mais on dirait na liste bato batanga ba problématique nga en fait personnellement la mona ngote mais ko yo rendre ba barakono problématique o ti bo kendi acteur moko to na rolinga pe mingi ba dona ko tala mingi mutumbo parce que yo na vous avez de très bonnes relations quand bien même bo kendi ça quand même OK ngana mutumbo to na ba relation à bien. J'assure. Oui, ouais, parce que départ on est bien à causer la bille. Yo tu nga question à répondre. OK. Na Chic Choc loinge to anda tambola ngai mutombo na muniere. To anda tambola ka biso misato. Nde baloba ke to kenda matolo to anda ko beta matolo biso misato. To zali na vie na biso mobo alimbende. Donc yeza ki so li camion so apesi biso car batu nyonso ba ibi ba matanga ba artiste mineno ba kufa tant to zali na Chic Choc loinge so ba moni biso na car alimbende ba ndo mona ka biso 3. Donc to zali na ba relation ya bien ezala ki pesa mutombo biso te mututo sala kende tongate na sala ke départ na e to sala na groupe mutu tout vient de dire de papa vu de loin tanga na gafé kolo groupe ana doit pesa en suspension so na tamboli malamu te or musala to na kati ya musala na tamboli bien te or musala ku te po ezali banda musala mais na kati ya musala so na tamboli bien te tant que groupe ezana ba mibeko nangu bako suspendre ngai pe ya normal ngala ona yebi ba pesa mutombo suspension na yebi ke ba suspenda ye non azana suspension on est mot c'est ça la vraie version mais oyo batumsu ba koma lo balibanda ke ba maviokel ba sangala po akende neti mutu moko to sa ne mission internet alobi nango mutombo monike bosali groupe tant bosali groupe bosangani bomoni ke kolie komo bima moi kolie komo bima wana kwange komo bima kwa bosali ke bo débarrasser yango te bato balobaka
nga on a ebika na suspension. En plus bato belé ba bosala relo moko. Ba mutombo jokisa Shogun Muselu. Ba yaka déjà okuta groupe répétaka. Donc exactement ba sali groupe longo. Ba yaka déjà okuta groupe et répétaka. Vous comprenez? Donc j'espère que l'éclaircissement et Sali Bandekonos Nabiso partout dans le monde en ces nets moments. Nous allons encore une fois remercier ces grands messieurs qu'on appelle Aigle Royal Micho Kombe, parce que lui en tout cas c'est le cœur et puis l'homme qui chapeaute chez celle qu'on appelle Rachida Lamouima, la maman des Blessings, parce qu'il y a une star à bébé pour Aigle Royal Moutasali que tous ont salé puis tous en ont neza. Tous continuer car Nezali Bandeko Bazou dans des souhaits que Lelo Awa Torolobara Maramo est vraiment important, surtout Italie l'artiste na o Italie groupe. Alors ndenge yomo ozomoni la oyo l'artiste m'a vioqué les ndenge ozomoni la art ndenge ezokena ndenge ozotela ba fait tout le mingi monde à théâtre le rôle ngito ba na monde à théâtre le beli art côté théâtral ndenge ozomoni on ezokende ndenge ezaki liboso na actuellement jugement nego za la nini po libanda pena réputation et baby makasi ya kosakana te à tel point que ba te belé ba pesa sous confiance te. Bon misu ba komo sepelamo mbali mike mikolo te omoni nga koloba nini logiquement nzambe asala nature moment moko okozala pe bo sali no mutulikamte me mutako moboya yo osali pe mutulikamte batu ba yini yo et comme après na période moko osala pe mabe mais batu ba olingo kaka et on mona bien en plus batu ba olingo le monde à l'envers ouais bande ko na biso libanda pena o batala biso libanda o ba consommer libiso libanda bolemba biso te parce que toza wana tosala musala pona bino nde tosala musala pona bino donc il faut beaucoup consommer biso ka nde bo consomaka neti nazana joueur moko abeta na dolezi abeta na imanakin mukenga kuluwe donc mukenga kuluwe azasko na léopard ya dolezi a la fierté ya léopard à dolezi malgré fierté ya léopard à dolezi mais a représenté Congo Kinshasa aibisanga bi ce comme pena vendredi na 20h30 na chez Digital Congo pour digital pesa na net na chez Digital Congo na otala bino abina zanga commentaire donc yango to senga la bande ko na biso nyoso bolinga biso bo consomera biso botalaka biso to le ka chaque vendredi na 20h30 na Digital Congo rediffusion mercredi 12h15 donc botalaka biso bozala de cité musalo to ekola epanga dia danga dio si yango peto ye na ngaka to la kisabino en plus biso peto former bana parce que biso ba former biso bon pourquoi pas biso peto former voilà en tout cas merci beaucoup merci beaucoup l'artiste m'a vioqué les pour na temps au accordé biso alors bandeko bazo talo siko j'espère que baza pena posa ya royoka ti pour na chuter peut-être un truc to suga moi oh est important après te chuter pour libanga pesa ra bien ni erozo ra bien oh c'est important tu vas retrouver le soutien c'est-à-dire on va te retrouver peut-être à travers un extrait pour faire plaisir à celui qu'on appelle le Pajou Simba TTC parce que yena zapena motema et maman Isabelle Dacosta pour bangonde m'a permettre que tous Rachida Lamouima qui est la maman de Blessing le cœur de Micho comme Aigle Royal moi et le mot peut-être il y a moi pour faire retourner maman alors au kana royebisa na bato maman moko ya manœuvre kombo na Gisèle pardon ndeko na profiter pe na occasion na lobailo ko yo oui omoni lisolo na obeto batu nyonso babetango batalango na internet ba yibango pananga oh oui na ba o batalango na TV batalango na internet ba yib mutu nyonso abeta lisolo ayibango pananga maman moko manœuvre kombo na Gisèle ki Gisèle bino mo boye ba maman manœuvre ba o mingi ba fande na Kishasa ba maman manœuvre ba zalaka soka yena Gambela akangi biloku atekeli commerce ateki ya jui mbongo likolo après azungisheri commerçant mbongo neye bandeko Gisèle alalaki na fête Gisèle ye Gambela 7h ok ba ya 5h ndanga yaki 7h yo kuta mituka nyosu ba weriri Gisèle akumi kanda kumi maruba mabe soko lumine kaka bongira binoti
tu yaka utika bino bon ngam na yibisa ko la na fête bande ko juger la mona 7h mutu ke jokota juger la biso na raté mutu ko nyosu yanga na raté juger la banda mbangwa ya kati sa poa kendo yamba mutuka juger la jour sauter terrasse l'état juger la jour sauter terrasse pusu moko izalaki wana kandara ya pusu ekangiri puta juger la kati terrasse meri puta kati terrasse te di puta tikari siko il faut jouer niveau ya dégâts batu nyonso bateka juger atali bango nini yango juger pe njunju nini yango juger yo mutoruka mbongo kalisho charité boy possible ce n'est pas possible c'est possible yo mutoruka mbongo kalisho charité boy faut jouer réponse à juger chia bino ezalaka ya kobimila oyo ezalaka ya kotekela donc juger akabula kalisho ya kobimila na ya kotekela tala niveau batu nyonso babeta lisolo bayibango epa na nga donc bino nyonso babeta lisolo oyo na ba totanga ba comment babeta tosuka kawa totanga te voilà bino batu banso babeta bino makamla biso voilà na ba question batu bapesa ko ya otuna voilà alors bino batu babeta lisolo boy ba ke moko lisolo à mon ami alors l'artiste m'a violé to chuté protocole na biso do chité bon chité place batu bena so to bandi ba chité moite alors je vois que tu vas clôturer là yo et puis là le bayasuka te ami par rapport à l'émission te lilo basuka pena pona nga lilo basuka ya na te pona na kufita oui vous comprenez ya clôture émission OK à clôture émission on a kolo bakaka naza na minute on a groupe tout vient de dire de papa vie de loin naza deuxième personnalité banda groupe et banda po batu musuba osala ba confusion ba oloba pe bilobela banda groupe et banda nazara deuxième personnalité donc banda groupe na tout elango tolote mais na oloba logiquement ndenge hiérarchie ezali so na bina bandotanga bano baya ba banda groupe liboso avant Mutombo ya avant Jokisa ya avant Shoguna ya neti ba diva Parius ba mama Botaka tondo benge 5 étoiles comment mama Botaka ba Mike kumwini ya lobali ko kuma aloba lokwa yibi lokwa ba problématique wana ba mystique Saidi so tuni bango na ofinga te na oloba pe mabete na oloba kaka réalité otuni bango ba yebisa yoke na banda chef à groupe donc na dès le commencement ya groupe en plus groupe tout vient de dire salama na Bandunduville na profiter pe na occasion na pesa bana Bandunduville nyonso mbote et ça lisolo e banda na Bandunduville tango ikati e Kinshasa première émission to sala po to annoncer recrutement ezaka na antenne A na télé matin je na bosente za télé matin deuxième émission to sala ezaka na RTGA et pas masananga nani maso ta komboni kiminga kutu Tony Koko ouais et pas Tony Koko ce ba kena ba archive à Tony Koko batali ba omona voilà alors to clôturer donc clôture ezaka kaka na repesa ba mwamba mbote na pesi son excellence à Mangala de Durblin mobali ya mama Chantal Mangala na pesi venanga papi Fouanan toujours bien habillé na Irlande na pesi ba mbota trona moi si na Aurélie mama Mapasa na pesi papa Albert Mbala donc venanga pire vieux King Makiadi King Makiadi, un Canadien de plus au Congo. Lui, il est un Canadien de plus au Congo. Un Canadien de plus au Congo via la Tchangaka Batomi. Voilà, mais on a tout pensé, Bisso, le véritable, l'unique, en tout cas, le vieux King Rio Nassarcel, parce qu'il t'a permis que tous en forme encore une fois là. Et pensez aussi à Brice Mantala, et sans oublier Eric Liao. Samba Olonga pour Yende Mouta permettre à Bisso tous à la bien et encore une fois là Tobo Sanité Steve Pena Yangala Casto Topé s'appelle Bisso Motorozo selon ma banque pour clôturer donc ça dit Steve Pena Yangala pour Yebna Mouta Mokonza Bilamba ya griffe popa na et lamba ya baba et Salakati alors to clôturer na Kepena na Issa donc États-Unis quoi na moni Gisèle beauté fatale mobali ya papa aimé Tanabanu
et moi si ya papa emeta na banu papa emelo bana boaka kaote yango na boaki yo moi si na Gisèle beauté fatale donc boyebi otosolaki intina rappelant moi en émission na kena ba Australie na moni massa na Yves Mo Colonel massa na pena Yves Mo Colonel yesoka ye ayela nga ba chaussure pena ba Zara na pesi Manu Hippolyte Kitoko mobala Laetitia Kitoko na Australie toujours na pesi H Triple H oyebi na Australie donc bambotra trop Jomar Patron donc mutazaka na Australie mais yoka kombo lokola yangola Jomar Patron. Merci beaucoup en tout cas. Kati Lobota fille à pression et ce na bosani bango mabe. To clôturer na ye. Bien nga Clément Dangi moi na Londres solo Serge Amba Mobutu donc bambota trop na Londres anesika bozali na pesi pe Nene Kulu. Merci beaucoup. Nene Kulu bambota trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'artiste. En tout cas, merci beaucoup à l'artiste et Bandegono Soubalandi magazine à Bino Rendez-vous parce que Rendez-vous va nous permettre Bino beaucoup de talent. On a bayo bazo marqué que ça soit du côté musical, que ça soit du côté théâtral et déjà aujourd'hui c'était un réel plaisir vous offrir. Merci beaucoup. Mobile Jocelyne Noka papa na King bango bazana Allemagne so na boaki était bilamba la rengo moni yate na 8e mois. Merci beaucoup. Alors merci, j'espère que vous avez ma réponse. Ezala qui sur hier pendant Nzambe ça dit nous allons toujours clôturer la ekane ezala. Merci beaucoup Bandeko bazona ndabizo siko et merci Bandeko bazo continuer à couper sa temps na bango et je crois que je suis ici voilà. Bandeko bazo continuer à couper sa temps na bango et vous qui aimez ces magazines le rendez-vous. Disons encore une fois là merci Nayo la sœur Emma Kalonda, la maman de William Sala, donc la maman de William Sala. Nous disons merci à notre patron Aigle Royal parce que yo Rosan a raté Micho Kombe permettre que tous amis Sala Aigle Royal Micho Kombe motema ya Rachid à la moema maman na blessing bambota trop papa Micho Kombe Aigle Royal na Micho bambota mais nazali pe na libanga moko na ebité soko bombe vraiment ouais biso toi OK merci beaucoup en tout cas je crois que tu l'auras. Nous disons encore une fois là merci à Pajou Antimba TTC na madame Nae Isabelle Dacosta nous remercions encore une fois là Mara Mwanza à Londres parce qu'il y a vraiment mon thème et à BBC et pensez à José Mbalou allemand est clôturé pour toi aussi ça peut nous aider Vengadios vena biso o asala biso ngadia de ngadios alliance motomo prêtre ba papa Vincent Piana batu na ba drisha motomètre batu ya Vengadios donc bambota turo isikoza na Londres Vengadios wana papa na biso o aboti biso na monde art na okiko si émission te sana pesa emboti vieux giclo to comment bien vieux giclo je comprends osa ingraté alors jamais merci beaucoup na bandeko bazo konyo ko pesa biso temps bazo konyo ko landa magazine au rendez-vous parce que ngozo permettre bino apprendre les sous davantage. J'espère que Toromi le bela il me prend la liberté pour continuer kozala pour que bola na magazine sous donc tout mon ani mbalasima pour na continuer la magazine rendez-vous. Dimitri Bomania. What is it? It's the cartoon. Yeah. M2M Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi ye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza dio abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele okosomela ekabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Luka Bassia H Nayo Bakamuketi
la biso ba jeune papi koko peso talatin tika mwana batu. On te l'a dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'air collé mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des clics à ta soie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika mwana batu azonga pala kende kopema. Papa android apesa tala teki ndumbeza na pema. Master yo katoli, boko swashi kota la koni. Bayebisa ki Yolanda ki oposombe le plan de pony. Tika tika boy, tika tika tika.